Bandeko balandi radio télévision kimbangiste bana papa Simon Kimbangu kiangani mbote na bino banso besika bozwami esengo kati na motema tango nyonso soki tozali kokutana na bino mpona kosolola masolo ya monene na papa Simon Kimbangu ekozalaka na biso esengo mingi pe esengo na bino baoyo bozali kolanda biso pe bokoyokaka biso bokokotisaka biso kati na bandako na bino mpona kolandaka émission na bino bokolingaka mingi émission masolo nakanisa mikoleleke bele uta tokendaki na nkamba pona kofete fête ya monene centenaire ya Lingomba le 6 avril 2021 banda tozongaki nakanisa mingi bozali kobenga mingi pe bozali kokoma na tina nini émission masolo ezali koleka te mingi bokomaki topesi bino merci mingi tomoni vraiment bozalaka na souci pe na posa ya koyokaka biso tango nyonso kasi ezalaki na volonté na biso te boyebi biso nyonso kouta na biso na nkamba basango nini tozwaki sango ya liboso tozwaki ya kobungisa ndeko na biso leki na biso papa Charles Kisolokele Kanwambote ezalaki na biso pasi mingi na koyoka ke ngai surtout nga papa Lambert leki na ngai oyo tozali kosolola na ye mingi azalaki kopesa nga ba conseil mingi tango nyonso vie na nga e na yoki ke papa Charles Kisolokele atiki biso ezalaki pasi mingi nazalaki na mboka Kinshasa namonaki ete malamu na kata séjour na ngai nazonga mbangu po ete naya koassiste na enterrement ya leki na ngai papa Charles Kisolokele Kanwambote nakobongisa po ete tokoka kozonga toye kozwa susu sango mosusu ya ndeko na biso cordon ya Ratelki Allemagne na kombo ya Mbuta ye pe atikaki biso ezalaki pasi mingi na kati na motema pasi ya kobungisa bandeko tozalaki na bango elongo ezalaki vraiment pasi nde tozongaki yango bomonaki ke tango nyonso tozalaki na ba famille elongo koassiste bango tokei na ba Allemagne Hollande ezalaki pasi e towumelaki te weekend elandaki toye kosusu nouvelle ya papa na biso le révérend pasteur Edouard Ndwalu responsable de la paroisse ya Lille ye bazalaki conseiller monene na kati na Ratelki France ye atikaki pe biso tala kobungisa bato ya ndenge wana ya minene oyo tozalaki na bango ezalaki na biso lokola pasi na mitema mais tovandi lisusu toye komona bongo biso kutu banzeta kokauka toye komona lisusu mokonzi ya monene mama na biso oyo tobanda kobenga mama Mbuta kwa Kiadi ye pe ayaki kotika biso ezalaki pasi mingi lisusu yango bomoni ke tozalaki vraiment na bolembu te mais bon bokanisa kaka ke pasi wana mais oyo elingi nzambe esalama toza susu na likambo aloba te parce que na mokola lelo biso bato ndenge balobaki kaka ke bolingo mibeko misala to milengele po ete toyebi ngonga te toyebi pe mokolo te voilà raison pour laquelle bomonaki biso na kati na émission masolo tozalaki susu kobima te nde na ntina wana me na mokola lelo nzambe apesi biso grâce pe na mawa na ye akomisi biso na mokola lelo yango bomoni biso na lelo oyo tobimi toye po ete tokoka kosolola maloba na ye tokoki kotika yango te pamba te biso rôle tozali basentinelle badisciple papa Simon Kimbangu kiangani mosala na biso nde koloba pe koteya et surtout na mokola lelo bandeko bana papa Simon Kimbangu nakanisa avant to banda émission na biso pamba te lelo toza na kati na émission oyo nga nazo kobenga yango makokisami ya maloba papa Simon Kimbangu kiangani alobaki na biso na 2019 na nkamba na décembre ye alobaki na biso na 2018 alobi ke nalingi lisusu te Ratelki ezala na kati na ndako na ndako boluka esika bobimisa yango libanda ezalaki posa ya ye moko nzambe papa Simon Kimbangu kiangani
biso tomona ki tokobanda ndenge nini ebandeli toyebaki te kasi na bolingo na ye papa Simon Kimbangu Kiangani abongisaki yango nde toyaki kozwa esika oyo et tomemelaki ye bamikanda nyonso et Ratelki France eye kosalama ezali reconnu na l'état awa na mboka ya France. Mais na liloba na ye alobaki nini bosala boluka esika pamba te ngonga ekoki tango ekoki po ete mokili ekoka koyeba ngai papa Simon Kimbangu Kiangani molimo mosantu bokoyamba batu ya ndenge na ndenge bakoya koluka bino. Me nalingi te ke makambo na esalama na kati na ndako pamba te bino kuna boza na basika te boza na bisika boluwaka basali banini kasi nasengi bokamata biloko na nga nyonso boluka esika botia elingomba abanda kosiporte esika wana bino bokozwa yango tozwaki esika oyo liloba na ye kokisami lelo tozali koyamba batu ya ndenge na ndenge nde na mokola lelo besusu tokoyambi mama na biso ye auti na lingomba ya nzambe malamu ye moko akomibimisa pe akoloba esika ya utaki azalaki nani ngai moyena loba yango elite pona koloba maloba ya papa Simon Kimbangu Kiangani ekokisami lelo tozali koyamba bapaya na bandaku te kasi na esika oyo totie biloko papa Simon Kimbangu Kiangani mongongo na ye ezali kobimela. Toki na mama na biso tokosenga na bandeko na bazali na sima oyo toyambi na mokola lelo pamba te makokisa papa Simon Kimbangu Kiangani ndenga alobaki ekokisami. Mama na biso to oyo toyambi na mokola lelo tokopesa ye mbote. Mama mbote na yo. Mbote papa. Mama kokolo makasi pamba toza na kati na plateau ya radio télévision Kimbangiste oyo yali lolaka esike bimaka lolaka ya Nzambe. Mokili bakoyeba ngo tosozolo bamozo mona kaka esika oyo lolaka ya papa Simon Kimbangu Nzambe. Zala ne sengo pote olingi kotatola monene na ye. Mbote papa si papa Lambert. Merci maman nakanisa touti ko yamba yo na mokola lelo ndenge kokisami lelo tozali awa na kati na plateau na biso. Tolingi omi bimisa nanu po ete toyeba yo. Tomoni yo pe na vert blanc centenaire. Est-ce que oza kimbangiste ou bien oza na mbangomba mususu ou bien ndenge nini yo moko mama tokosenga na yo omi bimisa na yo muta kokanga ya na te mi bimisa na yo nyonso likoloba na biso olobi na biso totikili yo maloba na kombo ya tata pe ya mwana pe le mosanto pai kombo na nga mama Maningoma na uti na église ya Bivalovo na pare kaka naza sokona te nasina koti na ndaka papa la ngai naeka kotatola monene na ye na oyo papa aza komimonisa makati na ngai depuis na Afrique komona papa Simon Kimbangu ezali hasard te donc Nzambe abongisaka abina libota nyonso atiaka bilembo na ye abimisaka yango soki ngonga ekoki abimisi mbuma na ye bato basepela nango nakozonga nsima ntango wana nazotanga na Kintwadi wana Kintwadi eza nanu donc tozala kotanga kuna directeur ekolo ya komene ezalaki Kiambi mwana pe ya mwasi kuna Kiambi wana bomba yango na motema na ekolo nini yango ya Kintwadi ne Kintwadi na salle d'accueil na centre na sayo sayo wana porte eza baotia bambu na entrée ya porte bambu ezalaka wana nanu clôture ne sala eza te wana banzete ya manga eza na wana makamiso eza wana angaro eza na wana ezalaka jumo mbula ebetaka ndenge ezalaka na kisasa bana so mbula ebeti babimisaka bana bazonga bandako tobimi tozozonga ndako na mwana mokie naza ba 7 à 8 ans tobimi boye namoni randove moko ezalaki wana na porte entrée papa mona kati me alati liputa mbula ezobeta me papa azopola te azobongisa mutuka na ye wana naotanga me papa mbula ezobeta boye azopola te boye ndenge nini nazotalaka biso za kozala basaki ezalaki te tosia bakaye na bachasse nazwi chasse na ngai natia lipeka notalaka papa na nabandi kokima papa azopola te nakomi na ndako
merci mama nanga po mama nanga azali catholique merci mama tala nauti na classe mbula ezobeta me papa moko namoni alati liputa azobonisa motuka me papa nazopola te mama azoabi wana toyebi te soki mpona nini aopola te donc à partir wana mpe nakomi so alai naolota bandoto ya bien kaka emona olota ba ange naolota boye namona mokie na bandi kokola ekoleka nango me so naloti nayokaka moto alobaka na ngai naye kozwa yo tokei akomema ngai place bo alakisi ngai makambo ebele kaka beloko alaki mwa mke na bando sosola yango te naye kokola naye kobala mpe nazalaki na libala na ngai bon libala soki ese ekufa nayaki na libala l'église na bando osambela ya mpevalo paster wana a travers mpe na papa diangenda papa mizwa mona molimo ne pema ya kimia akufa depuis 2005 nakoti retraite ya babi tokota retraite okoti retraite na retraite wana babi tobondela makasi tokende kozwa kiti ya bokonzi ya nzambe ekita na se tokota retraite na 7 jours nde ezalaka na retraite tokotaki tozobondela ekomi sikoyo vendredi tobondeli nazomata ngomba molai naomata na pasi siku namona kiti esali kola ngomba kiti wana ezobrie makasi ngabi nakomata nakezwa namata na ngomba wana nazwa kiti wana nake na pikoli kiti wana ngomba ebandi okita na yango tana kiti na yango nazoya namoi papa moko azoya liboso nanga azoya me ataki kilote ya molai na bubu tokomi ezalaki nzete ya paipai papa ngo atelemi nga mpe atelemi atuni nga bi mwana olongi mwana ndoto nga bi wi nalongi abi oza makasi oza mwasa makasi mwasi azalaka boye so batindi eloko fo akende kozwa yango abingi siko abi na ngai yo ngoma ti nga bi wi nga komi na nga ngoma abi ozoki eglise nga bi wi na oke eglise mpona ketika kiti pa ya papa abi bon pesa mwana ngai mbote loba papa ya bino apesi yo mbote kobosala te yanga bi kobosala te abina nzela outi eza molai me bimaka ya nzela omba moko okoma na eglise ntango abina ngai nakemba moko na tourne boye nasutuki na kati ya eglise bomona gangi tozali na bango bato nini nango nafisi bongo ndoto ya loti bomoni kiti ya te kiti na bando explike bosiko ndoto yango donc elekaki wana mpe nakomona bavision kaka ya minene naye kokóma na ndako ya libala tovandi na mobali na ngai faye tozobongama mpo tokende ekamba wana akenda nkamba te donc ngai kimbangisi na bando okee kaka bongo kaka so moto amemi ngai akei baseri wana eza nano babeko ezorenie makasi naokende kaka bongo après nakendaka nanga sulu te kofukamela bapapa ngai mpe azofukamela bapapa te so bato bafukama se molongo ngai kofukama bato oyo nzambe asalanga omonga na bimi nake na ngai polo yaninga bi non après ntango nakomi ya libala nalali boye mwa tozobonga tokende nkamba na 2001 nalali naolota bakimbangiste balati vert blanc mais balataki batricot ya manche longue na likolo nango liboso badesina elongi ya motu ya papa na bakitambala soki mosi moko abi na ngai yo otemi kaka bo okota ya molongo te ngabi na okota te mpo naza na teni te azwi teni wana asaki na fongoli apesi ngai maputa mibale na fula na tricot wana nazwi nalati ntango nalati nazolamuka boye naofonga miso papa Simon Kimbangu ote ndoto te atelema na porte ya chambre nanga boye nga navela mbetu mobali nanga azolinga ke mosala nazobane tala papa Simon Kimbangu ye azobina wapi ngabi papa Simon Kimbangu yebaka moto nalamuki nabamba mokoma papa Simon Kimbangu ngabi ta papa Simon Kimbangu atemini biso na porte ya chambre yesu kabi wapi ngabi ye na porte abi natelema nakende kobotela eputa na ye atelemi mpo akende kobotola papa liputa papa mamo adeplace ngasobi etele wana akende à droite etele wana akende à gauche bamo abi alongo mona yo
makamozala yango obeli mutu nga bina beli mutu te makamona bano eza vrai obumba mona bimisaka komba mutu kaka nayebi ete bamoyabi enga na okela mosala na olesaka ere apamba abimi na enga nazala na mbeto navanika na otala papa simutu otala na boye bamonga bi nazolinga naganga mpo bato bayoka nasoni naokoka nai natiabo nakoki te bomonga bika nzambe nanga apesanga kimia soki papa ayelinga mpo aboma ngai nga nasala mosala na ngai bamonga bi papa nga lingi nabima mpo nasala mosala na ngai bamoko alongwe atiki porte nga nafongoli porte nabimi ye na nsima nga liboso notali boye na nsima mpo papa ngo ozolanda na ye nabimi siko libanda azaka na kati ya ndako so nayenga nabeta lisolo mpa bato nazokoka te so nayenga nakoki te bamona azwi barideau ya fenêtre ya ndako na tombo to basema rtk moto ezaki orekorenie radio rtk après navandi nga te papa oyo aza na ndako azosala nini nga fo nabimisaka papa nabenga bato baya babimisela ngai papa oyo na ndako nazokoka kaka te mobali na nga leki na mobali mwasi na ye koma yaki nenet aye akuti nga tanti mami oyo ozwi barido nyonso tombo boye misiki makasi boye ngai bine nasepeli nga moko natia ndako boye yabi tokita loko ngai azali awa tofanda kimia tokitisi lolambi mpe toleme papa simoki mba azali kaka na journée moma na ndako kaka ngai tovandi tokunga moko ngai nase repose mwa moke lokola nalie na ngai nalala moke boye wana pongi kutu makasi te ye siko alali kuna kanape kuna ngai alali siko kotono nalalaki boye te mais ezalaki ya kofanda nayaki ya kolala natie motu boye ye déjà alali pongi dia makasi après wana na seconde namoni lokola neti bayibi yo namoni bamoko likolo efongwami neti kaka bandako ezalaka boye boye bandako na so akisana nde ezalaka baplafond efongwami namo mpe efongwami ngasonatenga yoko plafond efongwami ndenge nini siko nao baneneti me azoyoka ngai te siko namoni lekomi na rêve wana après namoni likolo so efongwami ngabi likolo efongwama boye kitoko namoni siko bapigeon basali molongo na molongo baza moko na gauche na droite na katikati ya bango namoni siko moto azokita na makolo ngabi bapigeon kitoko moto yango azokita boye ndenge nini yango azokita ko mozala na parachute nde babwaka boye bakomi na 500 mètres natali boye ezalaki ne baange bamo bazokita directeur ya ndako nazalaka nazafa na bandani bakiti tina ndako natala boye jésus babapela jésus namona boye ngabi ezalaki ne baange nde nakolo yesu nata bamo papa simoki ngabi yo nde oyaki liboso yesu ko aye nsima boboye nde nina so ngabi ngabi yo nde jésus baba jésus abi oui eza nde ngai ngabi eloko nini ezolakisa yo mpo ozoyoka jésus babetaki basete maboko na makolo likonga na mopanzi abi ozondima te nalakisa yo ngabi lakisama atie maboko na eboye madusu mpenza ozotala mpenza boye mwana rêve wana mona yango boye abi nanga tia mosapi nazwi mosapi ata natie mosapi naye mpe edusoli boye alakisi nga makolo alakisi nga papa simoki mba aza sikoyo ntango nazalaki bongo nazali so ya kolala te navandi sikoyo navandi donc nazozakama molimo nazotuntuka sikoyo makambo tozoloba bato baoyoka ngo te wana kaka mbanda nanga alala kaka kuna mobali nanga awuti mosala atanga ye akutanga sikoyo nazoningana molimo ye abengi mami nga kuna oyoka ye te akuti na chambre abimi akuti mami batina bamiziki makasi boye mbala moko aye asimbi nga na mutu ntango asimbi nga na mutu nazongi sikoyo position azalaki ya kolala nasutuki abina oyo bolali boye bozwi miziki botia makasi boye ngabi totie miziki ezosoigne makasi ngabi no miziki eza yasinga mona yoki on sikoyo mpo balalaka boye bamoko mbala na nga nabi nanga tanti mami nga nakie nanga lokola mpo mobali nanga koni ezalaka ari abi nga nakie nanga lokola tonto ari akei nga bidako kende
nazwi na telemi nazwi bilo na tie mobali alie ba moko film wana ezongeli ngai na bando yebsenga bi makambo yitu koleka ndako yo monyango te to kutu monye bato atebi ngana kuti bato te kuti me oza molimo makasi ozoloba me maloba ozoloba nazoyoka ngo te na bandi ko expliquer abi makambo nzambe eza compliqué ngabi na moni Jésus ba Jésus mi ngana moni boye penza boye na papa Simon Kimba abi bon ça va donc au moins to bondela nzambe wasko to so bonga mapoto kesolo to kende mercredi kamba wana yaki sko lundi lobi sko mardi to zo kesko to lali papa Simon Kimba azaika na ndako na biso tongo etani mobala bon to kende nga zo ke kitabo pa na biso na kesa para na ngai na voyager to kenkamba pour ayeba déjà bon d'accord mobile na chambre nga za na salon siko to bimi ya bimi ngabi na bosi ngabi na zo téléphone nga mbala mo na moni mabele loko ekiti bo nemsi mabele kiti ya bi mabele kiti nde nga so minya tsenga bi na okokati so na tsena okweya ya babenga mabele kiti mamu papa Simon Kimba azaika na ndako na biso mamu na tesi ngabi papa pesa nga kimia mabele mo ekiti so ekiti boye so na tshelo kona okweya mamu na mo mabele zongi ta mabele zongi na ko mo pepetini bumba tindike nga mbamu na bimi ali mobale na ngana akangi porte to bandi ko kende to keye pa ke kitambo nga siko na ke na ngai répétition po na répétition donc ona mona ka yango ta to kenkamba yoko kenkamba na 2001 wana eleki nango pe bien tozongi ntango tozongi wana na bela mutu moko liboma te donc makele ekozala ndako te télévision ekolela te moto akokwesa eloko te moto akoganga te ezalaki lokola neti baere babondeli soki tokota 3h du matin so natie maboko nanga boye seke mutu nanga ekomi boye ngonga wana nayoka bangonga wana te so ebeti kaka ngo mutu nanga ekomi boye so ngonga ebandi okita mutu so nazotia maboko nanga boye seke mutu nanga ebandi ozonga so ezatie boye mutu nanga ekomi mokie mobali osuka bile osu phénomène nini yo maladi nini okomi na ndako donc soka ngonga ingo bandaka so natie maboko nanga boye seke mutu nanga ekomi bongo tokobeka bongo bazwinga ngati bokata nga suki bakati nga suki baotianga nga botianga mai ya nkamba donc so ebandi nga bongo bosimba ngai bosimbi nga boye bolaisi ngai tout droit donc mwana bouge mutu na nga eza te akomaki bongo mabondeli naye kokoma bien fali siko tokeso deuxième tour na nkamba deuxième fois na nkamba na kora na biso siko après wana korani na Nouvelle Jérusalem après na ezalaka mardi wana komi kimbangiste te wana azaka kimbangiste te mardi kana nazalaka na chambre naye na camarade nanga mpe aza ti lelo Malusia ayebi likambo na oloba Malusia aye otalanga mpo azala otalanga te nabelaki abandi otalanga akoma mpe afamille na ngai mpo afanda mpa na biso makambo nyonso tu aye kotala ngai ayaki moto abeti porte afongoli porte mama moko boye abi na ye mbote mama mbote mami aza te ya bini mami aza na chambre ya bi atuni mobali na azali ya bi oui mobali na azali bon soki mami alamuki lobani mama ayaki awa na koya ye pake na ye kama na pe abosane koyebisa ngai tana alamuki na bi na ko la ko manzo to makasi na nika bilamba nozu bilamba ya bimisi kama na akoma ndawa kande ko nga bilamba kaka saka madeso bon ya bandi kolamba nga azunika bilamba no swa bilamba natabo mama moko atelemeni ngai boye penza abinanga mami mbote ngapi natali ngabi mbote mama boni bien ça va ngabi ça va mama na ipa na yo ngabi ipa na ngai ngabi malusi apesa nga kiti na pesa mama nazwi kiti na pesi mama mbala moko tala pesi kiti wana mama ngo afandi abinanga boni santé ngabi siko ça va oza bien ngabi na bien abina epa na yo na ki pa na epa na ba yebisa ki yote ngabi ba yebisa ngalo mote abina ki epa na yo na tongo ngabi Malusia mama yaki
abi mama limbisa ngai ndenge na bosa abi bobomba mami te soki moto aluka mami bolakisaka bolobaka oyoki abi mama limbisa ngai mama limbisa ye nga tuni nga ozali mama leka mobali na ngai be ndeko na ngai abi no namni mama leka mobali na ni ndeko no ndi ndeko mama na yo me nayebi yo nga nabota bana 4 na bana 4 bana misato bakola na tika siko mwana moko ya mobali donc mwana na aza na nzala tosali 3 jours tolia te yango na ye pa na opesanga biloko ya kolia nga abi mama pole eza tokopesa biloko ya kolia abi nanga midi obetelanga awa te donc il faut nakoma avant midi nakoma kuna nga bi d'accord nakoti na ndako na cuisine nazwi babiloko ya provision tokosomaka madesu loso matungulu mwa ai mwa boîte ya tomate naka na mbote naka na 100 francs nazwi 100 francs ana ngai mama lokola ndeko na ngai oke klase ozwa mbongo opesa ya somba ata lipa abi nanga malamu abi na ngai oliaka nzombo nabi na oui naliaka nzombo abi na ngai mobali na ngai avoyagea kala mokolo koya na nzombo nga na koya kotikelo ba nzombo ngabi d'accord atuli nga oza ba mibale ngabi wi na ba mibale na mobali boboti na tenga na to boti tabi soko boti bana nga na yo bokola bana yo ba mibale ngabi mala mama abi na bon ngai nazokenda ngonga na ngai koki nazokende po midi betelanga ate soki lo nini epusanga ta mama na ndenge elate ne alata nde ba tumona ba maser balataka alata bongo liputa na ekita na se ekota ba vert blouse na ekota vert na ba rose na kitamba na kanga pe ameki nzoto mike mwindo abi na bon ngai azokenda ngai na pesi chasse ndenge aluka ba chasse na tsaka 4 secondes baloso na kanga 2 secondes mama desu na biloko wana azui na pesi chasse yango mais azui chasse yango to bala ne to ba azo agumbi yango azui ati asali peka so te na lobane mais mama comment yo gumbi yango azui ati abina bon ngana ki atika bo ngana ki koluka ngai te yo zela so mobile na ngai na nzombo bongo to ya kotikelo ki kana kiti mutu na nga boye na tombola boye mutu azali te mbamona bina muninga ndoto bien boye penza na bomoto pesa na ofana pa wa bandalo na mbamona bi maluse mama azali ki abi mama na kene kanga bi mama na ke kala te tana kota ya ndako mona ngabi abi wina mona ngabi tana zwi chassi bilo mona ngawe bo mama toka na kata bilamba otika kosokola to banto bimna balabala bato to pa bami oni na ngabo zela na to bantu ko luke to ke to mama mota mama pasa ko to la banda babi ba yebiete to zungi ngabi mansia uko kufa te muta kufa bimeni ngate ngana na ebite suki ni zoela ngai papa simoki mbanga yaka na ndako oyo na ebisaki yo makambo le kakia usu mama mo na ebite ngana kufa te donc nazai na l'aise na ya l'aise tant pe la poka obaya na ngai na ebisi ngabi mama moko tala kutu ayaki na ndako atala ne makambo eleki ya bandi ko seka bina kasi tango Abraham ange ayaki pour visiter ye pour le pour na Sarah ezaka bonga na Sarah bo ba ange ba kolobela ngabi mama utala kunde alataki eleki na ngope to ko ke kamba sia na ngope donc na komo mona makamsu na mona na ko so ba ange bonga la mona ba anta na mona ange boy to kute to soli pe na eko ya poto na 2013 donc et pas seulement que ba sala nga grâce pour na koma poto awa na poto pe na fandi ba eko sala nga opération na 2014 ba sala nga opération l'hôpital na Zalaka l'hôpital na lali premier jour na lali wa l'hôpital na kona ba 3 heures nozo ko muto za na kata chambre azu solo la so nazo ngana fongola miso nazo koka te no mela mona ti flou moko de meti mama moko avandi wana so mama azanji mama ngo aza garde na azo kengela ngai so ba 5 heures no ki makolo muto talon muta ti talon ko azo kenge tellement que infirmier à côté na ebisinga bi yo to zalaki ya binanga no nga zalaki ya tenga mais mutako azalaki azina sapato ya talon abimi azo kende nebisi ta mobile na muni nebiti na muni mama moko azalaki ya mama azokengela ngai comme si garde la ngai nebite ya bi ngabi nazo nanga fonga miso nazo koka te
et comme bon tina ko bima hôpital na bimi premier jour on a kaka na lali po tate ma ki passe na notice ko papa Simon ki bango kiangani bato maladi bazaki ebelinga pe na wana pona zwa kimia bamo papa ye na ye liboso papa na fukami bamo papa abi na ngai obiki maladi na yo esili ngabi maladi esili nga nazala poto opération munene basali nga makasi penza boye abi na nga oza so maladi moko te nde oza boso obiki abi na nga omoni mwa moso nga tellement moso na abi tala ebi abi azara nani garde corps na nga ngabi na yebete abi yebete ngabi na yebete abi komona ye lisi ngabi na yebete papa na yebete abi lisi abi ayem sakana chorale ya GTK ngabi na yebi pété donc na mututé abi na garde corps na nga après na kala na ndoto wana papa siko abandi koyemba nzembo tanga zoyemba nzembo atie loboko ne boye nde tomona journal ekitimba mo bwa papa siko yemba nzembo siko nzembo zoyemba pona passe na zara na ngona opération moko donc nzambe ka alingaki na zara atie boye siko yemba nzembo siko zotia kombo na ngai siko nzembo batema na bomba rango na yemba rango kaka so na foi na oyemba rango ngabi nzamba azalaka abone manzembo ezalaki ndi ayemba boye naye okangolanga na pasi oyo eyelinga ngai mwana na bino mami naye bokangolanga na pasi oyo eyelinga soka ebi naye soko base ezongisi tenor alto soprano nazoyoka ngo ka babafle kasi kona otenga papa oyembaka bien kasi nayembi mpona oyo pasi ozalaki nango bakangola yo abi na ngai na obiki mais mwana mwasi oyo tala ye bien okomonaka ye azala garde corps na ngai ngai bi abo bamona zoba mobile na ngai na ola musunga bilamuka okomela nzembo kamula yazoyoka tinga bilamuka na sutuni mamula gangi lamuka na lamuki bona pota pasi donc ekome po basimba ngai basokola ngai na lamuki bona na bi tala makambo ya tomona papa Simon Kimbangu kianga nzolo bala ngai boye asesa nga pona pasi nazaki na ngo kesi na ngo pe wana papa Simon Kimbangu kianga ni oyebaki ye ou oyebaki ye te na yebaki ta to kenkamba na mona ki après esi na ngo pe eko koma na 2020 ozaka na lingomba no wana ya nazaka lingomba na ngana ya mpevalo oui wasko na 2020 na 2009 nakotaka malongi nakoti malongi nga moka na vona ko leko mutabi na keno kota malongi kendo kota malongi kendo na tema bamona kena bi nakota malongi na kimbangisi na kete nakoti malongi na kuli pe kuna donc na 2009 ici na on a zappé la carte na nga na bapesa nga ngomba papa ngo azaki na bonganda ngo association malongi kombo la bose mais azala bonganda to kula pe na 2020 na nde nakotaka mabonde na ngai mais nalandaka makambo ya kimbangisi nalandela yango makambo nyonso nayokaa na ngai bayambi na église kimbangisi te mais otikali na yo te oke na yo lisusu mais bandeki kokende okende kaka naki naka bondimi nakomi kote mpena te mais ozwi bateme nazwi bateme na ngai bajour mpe bafete bapapa nini nakendaka na ngai pete so dimanche mosusu nakee mpe na fandi data bacommunion nakendaka mpe na meli communion na ngai mais ngambo nayebi nazala ngai nano na mpe valongo na kati na yo nayebi kabo après na 2020 naye kokota mabondeli wana aconfirme biso abi bato babima susu te wana na max bato babima te nde nakota mabondeli nabondeli wana na mois de mai ta nabondeli nakoti mai nakota mabondeli na ngai ya semaine mobimba to nakoti mabondeli ya semaine mobimba na bandi lundi mardi mercredi jeudi nabi napema nano nalia lokola na sisi bona pema nalia bongo emona continue sur mabondeli wa ba 15 heures nalie na ngai pe tant esili butu nango non nauta kosokola na fenêtre chambre na moni elilingi ya mutu penza boye akoti na mire ngasu na tenga bi
mutu bato baza libanda po fenta biso yaki libanda boye na kota makadam ngambi bato baza libanda mutu akoti boye oleka te bongabi mutu te na mo mpenza mutu akoti na mire mpenza boye mutu mpenza akosto akoti nakipe nanga mpe te nazala mpe nalati mpe nakontie bapriere nanga mpe nalie mpe butu mpe ekoki mpona ki nabondela 3 heures nde kaka nayebi bapriere ezalaka 3 heures 6 heures 10 heures 12 heures 15 heures 18 heures donc nde ezalaka nabonde na ngai ekomi ba 3 heures wana nalamuki mpona bapapa lamusala nga lamuka sa réveil eza mosala nakenda sa réveil nakokaka te esalanga motu mpasi nalamuki na 3 heures nakiti na soulage nazongi nabondeli ta nabondeli nalali boye natika boye pongi eza te mbamona yoki nazoka kwa namona koti ndako échanger ndeti na salon bato batondi bayate pembe nabi bato bakotia tika na boye bo moto penza ngati bon natelema naketa na salon nini natema nakoki te nasabola koki te mbamo nafandi noki siko na porte na mire muta oloba mami mbamo nabi kolo na ngai naye pai na yo utungisi nga mingi na ye ngabi bon naze naye poto solo ngabi nabi papa nabongama nazipa nzoto bien po tokosola boye te po nayaki na robe de nuit nanga nazwi siko drap nazipi siko likolo kaka ya makolo naza siko mopanzi boye mbala mona moni namoi mpe na baange bango mpe na kati ya ndako na ngai na chambre bango mpenza mona bango baza mpenza baange bakoti ndenge so nao mobali lamuka tala bato bakoti awa ye alala pongi mbamonga bi papa bon nabongami tosolola abi na ngai na ye pai na yo nazotindo mission nde natindako kaka luka papa elebe oyebi papa Lambert ngai papa Lambert ngaso na bi papa Lambert de Paris oyo papa agence abi te oyo agence de papa Lambert a mwana na ngai papa Lambert na yebi ete na obuka lokuta te yebi solo tika ka solo oyebi ye ngai papa na yebi ete abi aza mwana na ngai luka ye makamna so tindo yebisa ye aluka papa elebe basola na ye ngai papa mais papa Lambert nga na yebi ete ndako ne na yebi te limero na yebi te na koluka ndenge ni abi na yebi so bongo o na zoloba na yo kokisa so kokisa ngote na koboma yo ngai papa yo koboma ngamba mokamba motinga kam na yebi na koboma ngamba moboye abi na yebi so bongo après abi na ngai maladi oyo bimi na mokili na bino na aéroport bozala ngo oyebi yango ye papa na yebi yango te abi yo o voyageur ngai papa na voyageur te bi comment bato ba voyager te ba be maladi yo ngai papa na yebi yango te abi maladi oyo abi eza maladi te alobi moni bombe so bazwi bombe abi yango nazo mona pe makambo nyonso bolo ko la filme neti mona plastique nde eza boye abi nango moni plastique omoni eloko abi bato ba omona ngo te baki ba déposer yango place nyonso to ba pays nyonso ba déposer yango eza makambo na bango ba déposer ba tia yango ti na Chine eza makambo ya abina eza makambo ya Chine na États-Unis makambo mo bazayaki na yango Chine aza likolo ya États-Unis akomi na se donc yango siko moyi baba sala guerre wana po bato bakufa abina ngai président ya États-Unis Trump ayaka na France ngai papa ngamba politique atuka na yeba ngoti na yoka ka bon ayaka na ngana oloba no politique po ngamo abina ngamo na politicien na yema politique mingi koleka bato ayaka na makambo bazaka na mbule betaka makasi ayaka la retard bato nyonso ba yaki na retard alobelaki Macron tika makambo zo sala soko continuer omona oyo koyela yo alongo wana akesusu epa ya reine Elizabeth oyebi ye ngabi papa na yoka kame na yebi ye tabi surtout ye ni na ko sala ye ko ni dozo calculer nazo malembe ngai papa na yebi tabi bon eza bon abi makambo nazo bana yo tuna mobile na osoka na moki ako expliquer nyonso nazo bana yo na ba date alobi
na Chine bake ba déposer yango batindi bato eza makambo nango batindaki bake ba déposer bon mwana ba pati yango partout ba marché abi batia madusu batobole yango siko moi so bale batobole esala ni ngai papa mopepe esila kabi oui batie yango mopepe wana esani gazo esani ni ezozwa bato mokie ntango ezwi ekoti deja suka yango esani ni bato bakufa yango moi bato bakokufa mbala moko abi yo voyage te ndo yo bela malade ondelo abi esa malade na bango makambo na bango moko ngabi papa siko nde toza boye tozobima so libanda te toza ya ndako abi na ngai bokobima Macron akoloba eloko moko te bokobima bino nyonso to bokobima bobima libanda botambola na papa totambola ndenge bapasi nzala ekoti bato baosala susu te abi bokobima ngai nalobi yango après alobi na ngai bon makambo nalobi na yo luka Lambert oyoki nga ngai papa na oluka papa Lambert abi na ngai mpona nini bozwi foto na ngai te bozotia na ndako na bino namona siko alakisi nga ndako na biso mpona nini bozwi foto na ngai te botie depuis ozala olongo kuna batiaka su foto na ngai te ngabi papa nayebi tabi siko foto botie batie na ndako ya nani nga siko abi papa nayebi te lokola petite sœur asambelaka pa ya Walesa ye tati so na baka bongo Walesa yango azwi foto ya Walesa atini soka mpe ezalaki bongo après papa abi yebisa mama basika siko mpe na utaki église na utaki mama pasteur akamba siko kuna ya Kinshasa benga mama basika na azwa foto na ngai akele kotia na ndako na bino azwa foto ya moto wana alongola yango pamba te neni asali kamo na famille na bino bato bakokamwa ntango toosisa ngai na yo mbala moko oyoki ngai bino oyoki papa abi na bon ngai ngonga na ngai koki nazokende na ngai ngabi papa siko devoir opesi ngai papa Lambert wana kolukela ye wapi nazoyeba te place na olukela papa Lambert abi oyo nalobi yango wana luka ye mbala moko papa abi na bon ngai nakei ngabi mais papa yo ngo kende moto osolo nayebi kombo na yo tozali nani abi oyebaka kombo na ngai te ngabi nayebi kombo na yo te tina yaka kozwaka yo nabimaka no nakendaka no makambo nyonso natindaka oyebaka nga te ngabi nayebi kombo na yo te pesaka kombo na yo abi kombo na nga Simon Kimbangu ntango abika Simon Kimbangu na ngabi bon ezaki ne Simon Kimbangu abi oui eza nde ngai bon nga nakei natikeli yo devoir sala yango oyoki mbala na moi siko mobima papa boye ebimi mbamo na miro mbamo nde ezalaki ebimi mbamo ebimi na fenêtre na mbamo na ningisi na moi mbamo na baange bamati ti bamati nanete nayebaka to so babimelaki ndeni babimi mbamoko na ningisi mamoko banonga be yolali boye moto awuti ya papa Siboki boye ngabi papa Siboki ma awuti awa tobandi koswala na ye ti makambo so alobi na ngai yo lala boye naye kobondela tokumina tozoke ba 5 heures na bondeli nalala pongi moko nayolaka ba 13 heures tala lamuki na bito o papa Siboki mbanga yaki na ndako ezolekela ngai donc nakamwa supo nazomona okala Kinshasa azo ezongi ayaka su na 2019 ayaka ayeko su na 2020 donc nalamuki lokola nayaki na camarade nanga mama Koko Mwilu asambela pe na scène na pante na blam ni ne ko benga ina zu téléphone nanga na bengi ngadi ma Koko boni abina bi ma Koko nazala message moko papa ayaki pa na papa Simon Kimbangu ayaki pa na ngai donc atini ngai na luka papa Lambert ya bina nandeni ngabi isa makambo tatanza ngai bi papa Lambert te donc atindi ngai na luka papa Lambert ngabi so za numéro papa Lambert pesa en tout cas na za numéro na te zana tout na pa bato na vandi na monete abengi ngati nga na yeko benga ma Koko ndenge ni abi en tout cas na monete mais kotaka na émission mo masolo betaka masolo omona papa Lambert numéro na ye na bonde ngai papa devoir opesi ngai bato bana tuni moto abi aza numéro na ye te bona osala ndenge nini na bondeli mote mo ebi nanga kota kala na émission wana abandi kobeta titi na bando luka na yekomona numéro mo bakoma ba moi papa Lambert na moi numéro wana ngati bon na moi papa azo baka représenter komona na papa Lambert ni émission na zwi yango ngala bonga bi papa na zwi so eza mokalo na yo na tika maboko na yo na benga nazwa papa yango na yeko benga pe ta na benga
na bengi mbala moko na se tomber na papa Lambert ye moko. Papa Lambert ango abina ngai nga na présenter kombo na ngai atuni nga na expliquer ye abina ngai nini na expliquer makambo nyonso kwa nde na lobi boye abina yo yebi nga na yebi yo te donc papa Simon Kimbango ayebi yo abi oza mwana na ye devant apesinga yango na sola papa Lambert abina bon ça va na kolingo de ka émission nga kona bi na ko kana makambo ya émission yo te na sa na nga émission te o de ka bo donc tant on a passé message papa Lambert ngabi abi oluka papa elebe donc bosola na ye o ya pesa ki ngai yango wana o ya suka na ye na bondeli papa ye ndenga ya kaka siko ye boy na ngo muta oloba la mungo pezo ba abina ngai na boma mokili ngai papa o boma mokili abina boma mokili meza la RDC abina boma mokili wana mokili na boma yango na boma batu ba kamwa ndeli kamone ko salama ngai papa mais so bomi mokili batu ba ko fate la RDC abina boma mboka na po mate mabele kimili abi kanga data lelo au moins le kamone salama. Donc tu as bien qu'on a baninga nanga ba maman José, ba maman Anna, maman Marlène, asa me ana montré. Nesi bonga bi papa kout na butu ayaki. Alobi nanga azo mamboka moko boye, abina kanga date le moi likamo eko sama batu ba sutuka. Na voix nanga peleki nango, maman Marlène eleki me comment Marlène abenga maman mi boni nga bi bien. Oki makambo e sala mite nga binini. Abi oyo kite kuna vote ko bimi ko na RDC. Habitant quand les commandes et kweka na bi papa Simon Kimbango ayaki ko lobela mama mili kamboyo ngabi bon ngabi zana kotata na koti na bayuti na tenga bi boende ngabi papa limbisa po makambo minene botongo zo sala botata papa za pas soki mboko ngo ezaki mabe soki mboko ezaki ndeni bato nyonso pikoli banda ko nyonso to papa limbisa en tout cas esala ngai pasi esalenga pasi na ndenge papa apesaki message wana ye moko ake akokisi likambo na ye pona suki sa papa ayeko lobala ngai tanga apesanga message ya liboso abila ngai Félix ndenge aza bongo papa elebe ake na bureau na ye mwana tanga komba mutu mususu eza te journaliste eza te ake na bureau na ye bazwa photo na ngai batia na bureau na ye en plus date bosambelaka Nafukamili boso na yo Nzambe na mayo kelanga Basi elekeli bomoi nanga Nzambe Nafukamili boso na yo Nzambe na mayo kelanga Basi elekeli bomoi nanga Telangai Utambo tamana ngai kimya eshanite Libota na ngai pasi kimya ejalite Iwa malali mipepe ya mabe na kimela wabie Zambe na
ngai nkolo, yokela ngai ekolo naleli. Mayele masilinga. Nzambe na ngai nkolo, yokela ngai ekolo naleli. Mayele masilinga. Sunga ngai nkolo nabeleli yo, yokase kolela na ngai. Nkolo nabeleli yo, opasi elekeli ngai. Milelo na milelo, kimejaliwe, mipepe ya mabe. Nkolo yokase kolela na ngai. Enzambe na ngai, yokela mama wae, mayele masilinga. Nkolo yokelanga mawa. Enzambe na ngai, yokela mama wae, mayele masilinga. Yokelanga nkolo Nzambe batelanga yokelanga nkolo. Nzambe batelanga yokelanga nkolo. Nzambe batelanga yokelanga nkolo. Tala pasi maladi nzala kufa, libota nange zangi kimya. Nakende wapi Nzambe yokelanga. Tala pasi maladi nzala kufa, libota nange zangi kimya. Nakende wapi Nzambe yokelanga. Na ye liboso na yo, nafukami liboso na yo. Tata kimbangu molimo santu yoka kolela nanga. Na ye liboso na yo, nafukami liboso na yo. Tata kimbangu molimo santu yoka kolela nanga. Nzambe batelanga yokelanga nkolo. Nzambe na beleli yo, yokase kolela nanga. Nzambe batelanga yokelanga nkolo. Nzambe na beleli yo, yokase kolela nanga. Nzambe batelanga yokelanga nkolo. Nzambe na beleli yo, yokase kolela nanga. Simba ngai na loboko na yo, kotisanga na lopango na yo. Nazwangu ya nalonga Satana. Simba ngai na loboko na yo, kotisanga na lopango na yo. Nazwangu ya nalonga
ngai ya Kimbangu le 6 avril batia date na ngai wana so batia date na ngai makambo o bana ngala banosala na moke bato ba okamwa so batia yango te passe kozala kaka yebisa ye donc la mona nena oyebisa papa elebete pour na zala numéro na été donc et ce que la cabo na pesa ka message pa ya journaliste wana na komisaka makambo nyonso tout oyo papa pesa kinga o kaka papa pesa ngana o na lobby nyonso oyo ngai apesa kinga yo na kokisi bokwalo na komba tata pe ya mwa mwana santo amen na pasi Simon Kimbangu na kanisa biso nyonso to uti kolanda mama na biso mama Mami Ngoma na oyo nyonso ye alobeli biso eloko nini na ko bakisa na makambo ya uti koloba bana pasi Simon Kimbangu kiangani alobi eloko libosa lobi elateli avant ya loba ndenge na uti koloba nzambe soka lobi likamuna ye ako changer kate papa Simon Kimbangu kiangani atali koloba tango nyonso elateli ezali na biso mawa mingi so na koloba ngo na koloba likambo oyo bandeko na ngai bana pasi Simon Kimbangu to beta na ngoma bakute pote na lingina loba yango biso tozali basinzili soki likambo ene papa Simon Kimbangu kia alobaka na biso alobi ndenge bozali kuna soki bomoni moto ezali kopela na se malamu boboma yango tango na nepeli na note pamba te nzamba azalaka na kanda makasi na likambo mike soki bozo kosala oto nazali koloba bozo koyoka te mama na biso alobi makambo ya elateli tozali komona yango na ba mariage lingomba na biso ezali bien structuré lingomba oyo l'église de Jésus-Christ ezali lingomba ya nkolo Yesu l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial papa Simon Kimbangu nkolo Yesu église de Jésus-Christ to nkolo Yesu ezali nkolo Yesu oyo te bakamati acteur filme elongi na ye mokili bezali kosambela ngana simba nkolo Yesu Mesia papa Lambert nkolo Yesu Mesia tango ba refule ngai yende mutu amemaki nga ko Brazzaville na katisi fleuve ti na koti na nkamba alobi na ngai tala mutu ya kozwa yo ye wana bokotikala na ye papa ba mama na 1994 ngana lobi papa nani nakangi papa fuma mbanza makolo na kangi na makolo pamba te émotion na lali na fleuve na muta ya kozwa ngana yeba kite alobi ye wana tata na biso ye wana bokotikala na ye mbala moko na moni papa Simon Kimbangu kiangani abandi ko ya tozalaki ngai papa fuma mbanza na lali na mabele sima na yango alobi na ngai omoni tala tata ye wana bokotikala na ye papa Simon Kimbangu kiangani na tango na bazobenge Siros na sima na yango alobi na ngai kende kosokola na mai sima soko silisi kosokola atindaki ngai pa ya papa na ngai papa solo kisolokele Salomo ayebi makambo nazali koloba tozalaki na ye na nkamba totamboli na ye tovandi na ye papa solo kisolokele mokonzi ya lingomba oyo tozali nango papa Fuma Mbanza akota classe te muto ya kolobaki papa Fuma Mbanza akota classe akota yango te nkolo Yesu Mesia ngana simba nkolo Yesu oyo au nom de Jésus de Nazareth ye wana papa dia lunga na kiangani mais tala mikanda oyo ya komi na kati na lingomba akomi mikanda koleka na muto oyo kuta kota classe akoki koma mikanda oyo papa Fuma Mbanza akoma te otali soki tomeki kotatola yango esika bato oyo na conseil écuménique des églises bakoki kolinga biso te tozala pamba te lingombe kotikala moko l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial papa Simon Kimbangu mama utu collaboration elateli lelo eloko muke tozomona ngo muke nzambe soka lobi likambo na ye kolekaka te soki yo négliger liloba ya nzambe ozo komi mona kaka ke nazana mutu naza ko vivre na kati na mokili
nzamba ko confondre yo atana papa fumama na loba ata butu ete tongo ekotana kaka mukolo ezali kaka na likambo yo okotundama biso pe tokotundama biso ba sentinelle toza koloba mama uti koloba awa balobi elateli ya mama na biso ya théâtre wana kimbangiste ezalaki malamu te na kanisa biso zali koteya mwana papa Simon Kimba okenga ni moment oyo tokomi tozala na bolingo ya solo tolinga na biso totika ba haine entre biso totika yango ezalaki na moment oyo to renforcer mabondeli makasi to renforcer mabondeli metala haine ezakaka bakimbangiste mingi okomona un kimbangiste aza na pas bonné na ratel kite aza bonné te et bon gars qui va kimbangiste tozali soki combien de milliers photos à la app donc les papa Simon Kimba okanga na lobby lelo kaka maman to komi na 100 000 voilà les kimbangistes Zakari 8 ba ko kango na bilamba lamusela biso muto yo koki ko lamsa te mabango ko zo moment na ngwe koki mama na kanisa na yebite okolimbisa pa bate to petika ka sete na likambo yo utaki koloba yango to lobi yango lelo oyo ozi baptême na yo ozongi sous l'église kimbangiste ozi baptême na yo tomoni yango osalaki yango na mbala liboso bayambi yo na kati église kimbangiste mais okendaka no kaka na mpevi ya longo est-ce que lelo bayambi yo lisusu okozonga susu na mpevi ya longo ou bien ozokende kaka kuna ou bien ndenge nini po toyeba mpe lelo tozoko ndenge toyambi yo pamba te papa Lambero biso ye tozali awa tozali kaka ba sentinelle papa Lambert kaka balakisaki kaka mpona toyebi te makambo nzambe po kaka oya oleka po liloba na yo oyo nzambe apesaki na yo olekisa yango na bana na ye bakoka koyoka yango biso nyonso papa Lambert azali na équipe toza na équipe mobimba ya Ratelki France na Belgique Ratelki ezali na Allemagne Ratelki ezali donc partout na organe na lingomba toza na presque toza pe na Ratelki nzamba lakisaki pamba toza na awa toyebi makati nzambe te oye nde biso nde yeyo tobimisio na kati na mokili pote oloba liloba na yo est-ce que ndenge bayambi yo okozonga lisusu na mpevi ya longo ou bien otikali libela na esika papa Simon Kimba? Sina longa déjà un peu ballon déjà depuis 2020 2019 déjà longwaki na bonde avec papa la papa pesanga esika na ki osambela na lani papa alakisaka église ya kimbangiste na kende église ya kimbangiste na komi na kuti bakiti nena vanda babina ovanda te mena so na tayi komba muto na kotanga pe kwa na muna papa te kotanga te donc babina ngai ovanda na te place na hote fana na se kwa ba pelouse yaki wana na yaki na jeune fille na ngai na fai na na se na lamuki bonga on était sur notre tableau na ki église mais personne babina ngana vana se kuna place na ngaki eleki mikolo na ko bonja susu na leli susu na loti ndoto papa bina ngai bon kende église na qu'est-ce que église on a kendaki na kuti batu na koti boy moi mosu mabina ya ko fanda awa place yango ne na abengi abongi sikiti na fanda bi banda yo place no yango na lamuki bonga ndoto ndeni après na ko mama muninga na mama koko sambela peka na blamni na bengi ngai makoko boni abina mama boni bien ya ko sambela ta bina ya ko sambela na kate ko seka abi oseki po na bina na to za makambo yo papa to na ndoto azobala ngai abina ya ko sambela na ya pe ko sambela 2020 wana pe na yo sambela pe na ndeka na lota ndoto ala bakiti kandi ezalaki abina afanda bandana pe na koma na zonga ndako na ngai wene za ndako papa to yaki libanda mwa ndo za libanda meso ngwe koki azoka ndako papa na za ndako papa na ngai mwana bimaso za te po saka inga deja makolo na bimaso te na ke wapi esi ya ndimeli donc na ko bazena na ngoma mibale na zwi batem na kenda suku na donc aussi matin nzamba ni ngablo mibale ka na lelo moka mais oyebi ke mokolo yo bozaki baptême papa Simon Kimba okiangani pamba te tango tozo solola asengaki bayamba bino avant centenaire
avant centenaire tango papa Simon Kimbangu kiangani to sololi nde to ko blomana papa pasteur bato banaki ko benga baya ko bayambaki bino na tata na biso moko ya mona kate un aveugle na biso ko o monaki o monaki papa wana eloko nini oyo kokiko oyo kangaki na place wana mokolo oyo abate mwana salamaki pona komona papa wana ye amona kate mais andimeli papa Simon Kimbangu kiangani nzambe mulimo mosala elo na lobakara boso to kumisa nzambe pamba te to mona déjà ba film basela biso aveugle akende koluka nzambe wana ayokaka nzambe mais mokolongo abi naza na posa nzambe abikisa ngai abelaki ye mwana David yokelanga mawa tango ye atalaki ye eloko liboso abaki no lingini abina na posa na mona soki papa wana aveugle ayoki mongonga tata nzambe oyo avoye na nkamba ebongo biso bato tozomona ye azomona te mais ayoki andimi akota na kati ya lingomba yango aye kosambela mpe nzambe wana amona ke na miso mais na miso ya mosuni azomona, na miso ya molimo azomona papa awuti mosika aye. Donc il faut tobanga monene ya papa tobanga nanu mpo moto abongo tomona bakoka mpe bayali mais aveugle aye kondima papa Simon Kimbangu bayambi mpe jour donc ntango namonaka papa yango natali nayokaki pasi ntango bazosimba ye nayokaka pasi mwana motema nanga nabi bon papa yo moto oyebi makambo osala makambo na yo eza ntango bendi ye penepene na yo moto oyebi so komonisa ye ezaka mokala na yo donc tozala lokola papa wana andimi papa bato ya libanda bazondima bongo bato baza na kati bayebi makambo monene na papa Simon Kimbangu baza na distraction na bazondima nanu te o papa alobaka totia yango na pratique totia yango na misala te donc ezaka moto alobi alobakaka mais na pepe tobi papa nzambe mais to tobi alongo aza nzambe te mais nga na oloba ngo nga na mona monene ya papa Simon Kimbangu nazaka na Sénégal mpona ya poto nasala boye na nyoko mbambongo ebele na bonde rabi papa sunga ngai na lai na olota namoni bato mo mine mikuse balata baati pantalon ya gris ba chemise ya pembe na ndoto babina nga batimso to ozoyo to mona poto nga babina papa na bino kai papa na biso papa nga bota makufa bi papa na bino atindi biso azaka na nkamba ngabi atindi bino abi to ozoyo bato basimba ngai bamemanga na poto na mkaboyo ndoto na yebisi baninga tozala na bango po toava ndaka mama checker wana tala ndoto na zwi papa na kola su papa ebi na ngai nazotinda mukanda oke na ressemblance bandeko na ngai ona sabino ngai na ressemblance o na pona bango mukanda na nango na eza kudu te na mwana mwaso nanga eza te eloko moko te mais so tata abia abalusaka na ye nga nakoma na aéroport na kita pa aéroport ya Portugal nde bazocontrôle bato nga na leka na nde nakoma awa donc papa asalela nga ya minene tobanga nzambe tobanga so tozobanga te donc tomonaka papa bongo lelo papa azali bolongo papa oyo po papa eza nzoto azosala nzoto mpe kokopema toza ndeni donc totosa oyo papa azoloba mpona biso basutu babondeli azosengaka biso nga sikoyo naza na paroisse ya blamne naza awa na paroisse nasambela wana donc naza na kota ya jeteri nasambela totosa abina biso mabondeli mais biso mabondeli tozosala yango te tozokoignore papa azoloba mabondeli nde eza ya clia mondimi so mabondeli ezali te donc vino eza pasi bamaladi yango bamakambo yango ya bakini mabonde biso nde bakimbangise toko mabondeli nde ekosisa bamakambo nyonso to mais so mabondeli eza te maladi yango osila ndeni ntango nyonso tu touti na confirmement bakokaka bongo mbula pasi tokolonga bamaske oyo ndeni ya makambo nyonso ya maboko akimbangise yo kimbangise oza wapi oza kaka kolala pongi oza kaka masanga oza kaka kotonga oza kaka bakritique oza kaka makambo ebele tolongwa toyoko papa azobela biso ntango nyonso alobi na biso tolala pongi ya 3 jours pongi ya 3 jours eza pongi ya kosaka nango te donc bao bakolala na solo bakolamuka bao bakolala na solo te basali bakotikala me nga nayebi te so nakolala nakolamuka me nasala
nata bila na ngai nazotambola banda janvier ti janvier nini bato bandi janvier ti tokoti tozokende nasali boni ya malamu ya mabe donc moko na moko asa examen de conscience ayeba nini azosala toyaka na lingomba mpo tozwa implice toyaka lingomba mpo tobongisa banzali na biso mpo mokolo yango tomona nkembo yango bakobetela biso bakoyembela biso eske nakokota nakuta na bapapa mais so nakuta nete na mitala nga monini asalaki yo papa alingaki te donc tobibongisa surtout elate na biso so tobongisi yango eza bana biso toboti ekozala malamu mais so biso toya mabe bana biso baomona yango ekozala kitoko te donc nzambe wana apesa biso makasi kaka na likambo yango totosaka oyo papa azobama babeko tumona ekisasa babeko ezalaki surtout bamama ekisa babondela biso na poto ya bolembu mpo eglize moto aya mbeko nini donc toma opesa baraison makambo mosusu bafeti soki feti tokende me likambo ya nzambe ya mabondeli eza te donc nasuki nakoma tatapermana kosanda. Merci bana pasi mokimbango tokomi na suka émission na biso tomoni eloko tokokobakisa susu te eloko tokosenga kaka topesi merci na bino e na confiance oyo bokolakisaka epai na biso na émission masolo ndenge bolandi biso na mokola lelo nzambe mapamboli na ye ekita kati na bino nyonso likambo ezali koyela biso likambo ya maladio ya bavaccin mwana pasi mokimbango esika yo ozali kobanga na yo yango te kose pose bakestion te papa Simon Kimbango kiangani alobi nini papa Simon Kimbango oyo alobaki lobi yango yaza koloba ndenge papa jange alobaki na biso ke oyo nyonso na kolobaka na bino yango ezali nde ekandelo na biso bolingo mibeko pe misala makambo misato na soko omemi yango na kati na yo ondimi yango vraiment kati na yo ata likambo yango pasi yango ye na ndenge nini okobanga na yo yango te maya nkamba na bandaku tobosana te tozala nango oza nango te moninga aza nango te lukela ye mwa moke tiata ndambu na kati ya ndako ezali très important tozali koloba ngo pamba te biso tozali kokutana banon kimbangiste mingi surtout likambo oyo ya musala oyo tosalaki ya 5 mois ya basympathisant banaye kobenga biso mpona kotinda mbongo ya mise toyoki makambo ebele e papa alobi makambo ebele ndenge tomoni papa na biso ya aveugle nakendeki na baimage wana pa ya papa mpona kolakisa ye papa alobi amonaka ayebi makambo sizoleka na nkamba wa amonaka otali donc yo mundimi bana pasi mokimbango malamu tozala kaka bomoko elateli na surtout na ntango ya mariage elateli tozala ngo malamu eloko so tobeta sete ndeko na ngai eloko moko ya moke tozali konéglige noko na ngai papa Maisokolo ape ya sonam alobaka na ngai likambo moko alobi mwana nkazi na ngai soko moni lingomba oyo bakangi mibeko surtout na temple bakangi mibeko konéglige yango te sala nango attention soki si bakangi na se ekangami na likolo yango nalingi na tobalobaka toteyana na kati na lokuta kana nazwi kaka eloko ya moke oyo bino bozokomona yango bozokominimize yango me mbala mikolo ekoya na koyesa bino ntina nango me nalingi nalobela bino kaka tosala attention na kotambusa bakaye dimanche na église lokuta kana balobaki bakaye mokolo na yenga totosa mokolo ya yenga misala lingomba toza na ntintsani bakaye wana nalobi na ngai te ke soki papa Lambert alobi te lokuta kano tosala nango attention mbala nsima na koloba mpona nini alobi yango yo mutu oza kotambusa kaye ye bozotambusa kaye wana mpona nini eske ozali kotosa mibeko ya lingomba ou pas nalobi mingi te mais tosala nango attention ekoki kokotisa yo na pasi yo na génération na libota na yo kaye yo yebi tozo kotambusa mpaka mokola yenga ozokoze sala nango attention pamba te kangamaki na lokuta kanu tokoki kaye koki kotambulaka te dimanche tosala nango attention papa Lambert nalobi kaka tosengi merci na baparoisse oyo ezali kosoutenir biso na liloba o papa Simon Kimbango kianga nalobaki ke na Europe nalingi koyoka te
ratelki ekangama papa Simon Kimbangu kiangani mais lelo tozana ba difficulté ya ndenge na ndenge yango nakopesaka merci na paroisse à Lyon maman Victorine esalaka ngai esengo ntango mosusu na esengo ya kolobaka kombo ya paroisse à Lyon na paroisse à Colmar na paroisse à Creil na paroisse à Lille papa na biso papa révérend Edo Ndwalu avant nakende abengi ngai nazalaka na bureau awa ngana papa Tony témoin alobi papa Lambert ozo kokende nkamba soko kenda nkamba loba na papa Simon Kimbangu kiangani nazali koya ayamba ngai nazalaki koyeba te mais soko oza na problème mpona likambo na ratelki kotika yango te kolobelaka na paroisse ya Lille soki nazali te bengaka papa Régis na papa Willy papa révérend Edo Ndwalu liloba oyo atikelaki nga soki na likambo ya ratelki papa Lambert kotikaka yango te soki nga nazali te bengaka papa Régis na papa Willy baza ba témoin nalobaki na bango likambo oyo bayebi yango pe à son âme na papa révérend ozalaki na biso elongo nzambe akokisela yo pamba te otosaki liloba ya papa Simon Kimbangu kiangani nalingi koyoka te na Europe ratelki ekangama yo tosaki yango topesi bino merci et na bandeko mosusu lokola papa fidèle na Saint-Ouen maman Kimpoa bazalaka tout le temps na pembeni bandeko nyonso o bazali na biso o bazali kolinga kosalisa maman Sophia bazali ebele moto tanga bakombo ezali te mais ba maman nyonso topesi bino merci et ba responsable paroisse nyonso na bikana tokomaki boyamba biso tozali bandeko na bino soki bosalisi nde esika ya papa Simon Kimbangu kiangani mpona mokola lelo ezalaki ya bino ndeko papa Lambert makomi mon micro na lisungi ya mama Fifi Ndongala yende mutu na mokola lelo asimbeli biso ba caméra tomoni na régie kuna papa Tony Diangenda et na programme tomoni papa Costa Kitani et na programmation de tomoni papa Paul Dilung Ngani. Pe merci na bandeko no Ratelki France, merci na bandeko nyonso na kombo ya DG biso no stopesi bino mbote botika la malamu nde tokomi na mbala ya sima. Merci, au revoir.